batu batala ki bavandi be batali ba omona siko ki na opesa nzela pour avoir un enseignement vu kaza danseur enseigner ya ilus kaza danseur yo moto to lo ba danseur siko à côté na chantre na mission en 1900 ngala mission te ba 2000 ni moi reconnaître que ça mission kala ma compliqué yo bien compliqué mission kala po ayebi ke na yembi trop na babilo mususu batu ba yemba pe pona ko pesa ka te batu tanga ka wenza ba benga ngo bele passer Mozizeni mabolo kwa samabele punziti zala na bomo ebota muma mbuma kitoko bato balia bienvenue lukamba mais beaucoup de se nga moto nalinga kayo je bosemi tu es mon tout mon refuge esikanga na bata makampongi ya helengi so azuka ba video to sala ne wana bando tanga ona ndako anozo maman enseignement moi on yemba bien moko la biso azu matiamba oh na bénéficiaire yo mona faire yemo non dala ilonga beta pas faire yo moni faire la muto osakane na musique à Congo tous en on a respect ya ba tout bazalaki lui il chante pas comme un ganga lié un homme mélancolique à mélodique Jésus de nuances na pe simbote na le padre oui mais bandaka obandi na se obandi komanda so bandika bo vanda pour ndako bato ngana na fondation pour beaucoup ma élévation. Voilà, on a vu Yailunga, Yailus, Oazali, musicien, il y a Jet Set, orchestre cher, il y a Ferrego là, et puis là, il était face à Mélodie, Oazali, qu'on fait partie de la Villanova, orchestre cher, il y a Fabrice Maes, on est à qui Farawana, Battle, je crois, Bandegonio, Sobalanda, Rapina, Marambo Internet, mon agenda Marambo, c'est pas ça qui, et là, on a vu encore Baritombe, Oazali, audio et bimi après ça. Vraiment, tu remets rapidement sur la Syriango. Et là, je suis là avec mon invité qui est Mélodie, lui qui fait partie à Villanova, Maestro Fabregas, et lui qui était en face, Yaya Ilus, Neto Romeka Penza, Sola, concernant Marambo Belé, ou Etalipe Gomme, pour pas que le Bela Marambo, Etali Bacha, Marambo, tout font la parenthèse, Awa, ou Zaki Farafara Nabango, Neto Romeka Solango. Pour ne pas monoposer ma parole à mon invité qui est Mélodie, à qui j'ai dit déjà bonjour, Mélodie. Bonjour, et puis bon début de la semaine, déjà dans Batoutou, Barosa Chance Orlando Bissot. Bonjour, Pena. J'ai bossé, mais le boss, c'est l'ancien patron. Bonjour, Olivier Rakiala. Bon début de la semaine, la section de Mobimba. Namoni Nick Cheta, Namoni Trésor Bakala, Bakagol. Maître Merlin, Beni Sangala, Barebele, Banaïki Yenge, Barumani Balor, Bananouka Lala, Norakie, Chaleur, Bagladika qui s'appelle Playboy. Bonne santé. Théo, mon a déjà tout doucement, par la grâce de Dieu, qui est bien santé, qui toko. Et puis, merci à Maestro Fabregas, Kyrios Kouzarat, c'est des trop. Voilà. Bonne santé album. Gomez Oken. Déjà, à peine boy, à peine boy, titre. Et puis ça l'a bien, le bel vocal dans Bisso. Merci à Maestro Fabregas, Missy Bisso, qu'on joue Mélodie à Kitoko. Pendant 4 ans, 5 ans, aux album. Il y a Rumba, le lobo est Gomez Bimi. L'album, je suis à la photo, c'est là, on a après 6 mois. Bon, après 6 mois, on va comprendre. Nzembo boy, titre boy. Parce que Bissot, après non, donc c'est une semaine mardi. Album qui toque. Merci vraiment la maestro. Voilà, Mélo, je crois qu'il est au Megapena au Solalelo. Et tout Megasolano par rapport à la date, non, il est sorti, il y a l'album. Pourquoi le choix, il y a Robin cet album, car le 14 février. Pour Nabil Moïsagi, date stratégique, pour Mamotel Boba mourir. Ngamoro Penabotama en février, Nami PC d'ailleurs, joyeux anniversaire d'avance. Ngamoro Mélo, diamant chanteur de plaisir. Nabotama certain le 22 février. Février, c'est moi amour, moi joie, moi j'ai tout stress, tout est fête en décembre, tout est stress en janvier, tout le monde va kabaté, tout le monde va péter, tout le monde au moins en février, beaucoup de monde va se retrouver. Parce que les 14 wana, ils ont une signification en bolingo. Album wana, maestro a perçu on a bolingo nios, on a les mêmes à offrir biso album à Kitoko, Gomme. C'est un le 14 février, la signification d'amour, parce que l'amour est la clé de toutes choses. Car c'est par l'amour que la vie se renouvelle intégralement.
Merci beaucoup. Voilà, Melo Melo, et je crois que Bandeko Balanda Biso Piana Naboke Bignoso. Là, qui est toujours avancé. Mais Mélodie, je crois que avant de rejoindre Villanova, aux Alaki Piana Babisika, monsieur Ozalaki, et Zapina Babisika, monsieur, pour ne pas citer Bakomba Orchestre Batou, aux Alaki Babisiko, aux Alaki Pi, aux Tchaki Pi, chanson, aux Zapi Bablogo, Péta Moussou, que non, et Zoaki à Komona, Penandi Tolba, et Zup la place, il y a comme à la place publique, et Bima quitté, mais là, on a Villanova, Malamou, il va payer chance. Melo Melo, oui, na kati ya titre revient, balamoko ba solo voko. Bakuna nzembo su na kati ya merci. Irresponsable. Ah, naïf sa maestro nini. Balobi, la reconnaissance est recommandée. Je le dis, merci beaucoup. Soki na loba merci, biso ba musicien doka so na ba orchestre bateau. To loba maloba bien mingi. Mais à la façon ya ko rendre cas sincère na l'idée. Mais malobo na loba jusqu'à l'infini ya carrière ya vie nanga mobimba. Pourquoi? Na beta musique il a orchestre et tout, ba pesa nga chance té. Lobi Na beta na musique na orchestre belé presque. Ba pesa nga chance ya royemba dzemboté. Et puis na yemba ba vocal oh esuka ka la famille. Parce que grâce à maestro boy na yemi vocal oyo bato ba yebi yango déjà en peine. Et puis na une nzembo roi irresponsable trésor luindo la na pesa mbote na papier le masquin. Merci na maestro. Et là on a le barra. Mettons aux affirmer Marambo lobi que même si au longo les même si aux musika quand même aux alaka reconnaissant. Marambo caméra yango ya. Au caméra yango. Au moni lelo musique est changée hein. Musique est soutenue dans kala. Et puis musique lelo état sabiso ba maestro bazaki d'ab exemple à suivre. Allons la maison mère. Après si koko na biso père na biso Igwe de la forêt na ba fanatique no sa wenge na moni ba odile manzaka ba Élysée Bokota Kotaske mon colonel Kiki Raman Kota. Donc allons maison mère atika ko finga te alobati. Et ça lié pe grand star na planète lelo boye. On comme si on ka ça so longa net fo finga abat. Parce que éducation wana so to moni pe to zongi moke o mona ba vient na biso momo ya mboka pe à l'axa par exemple on va fali popa. Asala peke oui longwa na ye afinga pete isala lelo ta lelo ata aigle so ngai bo mélodie tono longwa pona ba no finga e baksanga ni au contraire tous ala kaka reconnaissance jusqu'à l'infini parce que tous ala banda kuna biso to yeba na raté outi na ba quartier nesinga bona mona livulu malolo rigini kemi kota ba lemba mais likola ba campus kuna po bima lelo mboka yo changa micro faut za mutu mombo ya linga Nzambe, à part Nzambe, Nzambe va chaque part le bon Dieu et puis mon tout mon faling. Mon tonga lingi na ni fabricage maestro curieux que zarat mon bala maman Terry ali papa m'a pas ça. Donc si au commis le lomo moto zo koma aux lobinza m'a pesi permission commis la leader pardon carrière solo na yo. Alors yebo la te vandi bando finga. Ata ba JJ Benz sabotana. Olingata. Ba Christian Dele ba mono ngra ba Patrick Stroma. Ba olingata. Bala posa yo pesa les meilleurs koya ko finga yango isala lelo côté au contraire kitsa lelo na musique lelo yango je ne cesserai jamais d'être reconnaissant à maestro Fabregas Kozarati de trop parce que ayaminga na bolingo merci aussi na ba villageois na ba villageoise na mon le Wesh Play na mon Villanova Luanda ki lelo balaksanga mo makasi. Est-ce que c'est pas parce que utagi pa na ngambu ya confrère ya Fabregas maestro ndo ye na ngambu nende zalaka kenona Ibato. Oh, Ibato aza mwana nde to benga na ba jargon musical aza mwana Fabregas. Yo mo che confrère mo te ko mamoko eza na ba nenge ya makambo ya ko ba bêtises ba manquement. Maestro aza munene trop. Confrère c'est trop dit. Confrère par rapport à même pour tout ça ba musicien. Na se rectifier pe muke. Mais en réalité maestro aza papa na biso nyonso. Na ba Ibrato ba na ba master ba finga ba loba trop. Mon avant ne ba sa vidéo mo pas manquer ka maestro. Abozani question c'est ta biso. So yebi koto utite koto kendo yeba te omona aussi limbala moko donc Ibrato eza ko pona bongo te facteur boulot monto aza na musala place so ki so beti ba fongole la so eza ki pona outi pa Ibrato si o ba che revient yemba o yembi te est-ce que ça inditini osuki ronga wana voilà bande ko bolanda biso mais soki ngana olinga va to progresser pena to na moi extrait ya revient parti na o yemba ki penza et puis to continuer na biso na émission to yemde to balancer na biso. Merci beaucoup merci. C'est un star en parler ma bête nga revient.
Merci beaucoup na Diogo Zadio, Gucci Pamala Mokili Mbongo, joyeux anniversaire à maman Judith Mila Boy Pamala. Ngana Mbi Boy. Nabi Boy. Mosi seni mabolo kwa sama bele, ponze tezala na bomo. Ebota muma kitoko bato balia o bienvenue Lukamba. Mais pourquoi décevoir nga moto na linga kayo? Jeje bosemi. Bosemio, jeje, nalinga kayo na tina bosse. Na lobi ma na ko disco science na vocal. Batu ba oyemba mais apporter science. Apporter science. Batu na faire réveiller batu. Nabi Mosi seni mabolo kwa sama bele, ponze tezala na bomo. Ebota muma kitoko bato balia o bienvenue Lukamba. Mais pourquoi décevoir nga moto na linga kayo? Jeje bosemi, tu es mon tout, mon refuge. Esika nga na bata makampongi ya yelengi Olivier Kiala. Vous comprenez? Na continue la Bible dessous. Tu es mon tout, mon refuge. Refuge na sala nzambe. Parce que yena ngona nzembo na mama oyemba na musique, oyebisa parce que moto mombo. Ngomo. Ah, mabisa. Na yebisa yo mboka o. Mboka balwambo, mboka ya ba papa Lutumba. Faut ya kala maloba. Et puis ba maloba za irrégulier. C'est ça. Mosi seni mabolo kwa sama bele, ponze tezala na bomo. Ebota muma kitoko bato balia o bienvenue Lukamba. Mais beaucoup décevoir nga moto na linga kayo. Jeje bosemi na linga kayo na tina Olivier Kiala na ngai. Na linga ka Serge Makila, dragon de la monnaie. Mon tout, mon refuge. Esika nga na bata makampongi ya yelengi Olivier Kiala. Voilà, Melo. Voilà, moi ça me fait du bien ya romona. Lolenge za rasu yozo yemba. Fabrice Maïs osko zo komane amore ya voix na yo. Savoir faire. La force à musala. Pourquoi ma ami à leader, pourquoi ma na esprit à leader. Et alors c'était que venga linga ko fa vie moni yone zambo te na longwa tete. Pesaka musala. Secret à musala za rapé musala. Pour le lot m'avait fait recherche de poule, ba fali poupa, ba weranson, ba jibem piana, ba Fabregas Maestro Kirios Kuzarati, po ba koma o lelo baza. Ezaka po ba pesa musala. Donc ngai isala nga plaisir tant na oyemba na mona star icon mutu moya munene ya muzika Congo. Azo loba maloba mwa kitoko. Azo pambola yo. Ah. Ni na loba na ozala jamais ingrat. Merci na Maestro Fabregas Kirios Kuzarati. Voilà, merci à Maestro Fabregas. Mais là, tu m'as sur la scroll isolée, tu as Farafara. Et je crois que ma vidéo circulait ma casse. Farafara na yelus. Oui, que la petite Arnold Bill Gates a fait une mélodie. Ah, où ça la donne mais comment tu la dimension? Il y a Dimension. Moi je chante pas. C'est Dieu qui chante à moi. C'est naturel. C'est naturel, pur. Le monde sont na vana. Na longoli ma mususu na longoli on a cette salle qui déjà. Na ndubimisa sous koleka on a sali. Pour ezakara nzambe ndaka kati na ngai. Donc na fier ya kozala on aza parce que nzamba bifo se pela ozala. Je me contacte à ce que na nango. Même si nzabi nzambe tant apesa abeli apesa petit. Apeti na ngonde sko yango ko momona. Utangina danser wa komane azali converti na chanteur. Kaka pe na mokili za bongo somme dans chèque amo luka ndenge ya ko façonner. Ya ko luka pardon ko façonner ya ko luka ko défendre. Il n'est pas danseur à musicien. C'est l'ensemble de la musique. On est des instrumentistes, chanteurs, danseurs, ils ensemble la musique. Mais si on est ensemble, il faut falloir ça va toquer. Je ne peux pas chanter avec mélodie parce que la capacité artistique n'a pas été et n'a pas danser. Tu vas comprendre. C'est compliqué. Oh.
ba internaute na mokili boye yo ba bataka le roi mélodie ça peine mélodie parce que bien nga na beta sou peine muta ça la bato ba ba leader maestro Fabrice ça dit comme ça ce que oui nga da son le kana émission ba mo vana le roi ba autant dans stade de Martyr match gwa via parce que bato batala ki ba vandi boye batali ba omona ce que na opesa nzela pour avoir un enseignement vu kaza danseur enseigner ya ilus kaza danseur yo moto to lo ba danseur parce que à côté d'un chanteur. Pas un chanteur était ya grâce. Que na yembi na pour na chance mo bo vient absolument à quartier na la botan na quartier Kemirigini. Et à quartier ba balinga classe mingi ki musique. Déjà so bio musique puis nga misa kala. Ma misa ba 1900. Ngala misa te ba 2000. Yemo reconnaître que ça misa kala ma compliqué a bien compliqué. Misa kala po ayebi ke na yembi trop. Na ba bilo mususu ba ba yemba pe po na ko kopesa raté ba tanga ka benza ba bien ngo bele passer donc na akuten ce qu'on a enseignant nga déjà son nena boye si le talent était cancérigène mais je serais à la phase terminale et c'est une opportunité ntendo zanga Dieu nous a donné grâce après ça biso nzambe alingaki maestro la pena ya oui ranson a propulsé biso poto ya bénéficier na oyaza merci donc grâce à Dieu naza o naza na bakisi esiko so azuka ba vidéo to sala ne wana bando tanga ona ndako anozo maman enseignement moi on yemba bien moko la biso azu matiamba oh na bénéficiaire ilus apesi mbote ya ilus apesi bagolois na bagoloise tout mbote donc ezaka bongo esungiye abakisi enseignement c'est ça donc yo apprendre le côté pembene yenda apprendre pembene non apprendre ni on va monter on a rien pas me donner quoi apprendre pas par correspondance et faire recherche de poule et si boy ça na danser yo chanter mélodie comment on joue comment apprendre pas ilunga ou comme maman inférieur là il est apprendre et on a ça que aux mboka ba yembi po mboko ba yembi baza mboka madilu mboka ba faire ready à miss ba ilo kanto mboka ba shetani mboka ba Fabrice maestro yo boye mi ba se pelano faut obstanza merci mais faut appeler na talent faut appeler na savoir faire ko soki sape ka na talent te faut ko yekola moni ba biso bololo apesi papa do a Congo mbote dikoel la pesi papa Jean Goubal to les gars na ba télé to yekolaki to zisu na ba cours par correspondance yo le sali biso otoza na ikomi na nga penante po na yebi penante mais de atie eloko mokati nga o lolo na mboka babandi ko découvrir ngo na pesa merci na ba peuple congolais congolaise nyonso ba o baza na Europe ba na Afrique baza parti na Océanie na Amérique na Asie merci pour ba ko découvrir nga go via ngo et puis merci na mais mélodie to mais comme moi ngeko sola comment est ça maki que non yo zo mbana mninga battle entre vous mo na mninga que non chanter n'est pas crier donc apparemment pour na yo mona moi ndi sa mukeza ipa na ndi ba faute za gi oga e kolisa kingai ko yembeza go ganga te ton akuta na élève mo boy il faut en prendre non relaxer so na ko mo relaxer que ganga yo mona faire ye mo non dala ilunga beta pas faire yo moni faire na muta osakane na musique ya Congo tous en on a respect ya ba tout bazalaki lui il chante pas comme ganga lui un homme mélancolique mélodique Jésus de nuance na pe simbote na le padre balaxé nga babi ko yembeza ko ganga te abeta irresponsable na kene na mon esprit on comprendre que ko ganga te voilà na lobi boy yo connais na lobi babi bile nanga za repas préféré yo na kabola na mototi ata babengi baleki nanga biologique na peseti basekusana ba oyo bakufa Jacques Kagono na tantine Rita bana na ngai na pesa te po na lingaka trésor luyindula papi le masque na lingaka yo suis responsable dans ma famille mena yo te yaya bela yango tezebela na nimi na pimela mabena babenga ngai irresponsable irresponsable ya bolingo na yale oye me bandaka obandi na se obandi komata so bandika
Bon vanda. Pour ndako bato bango na fondation pour beaucoup ma élévation. Bilai nanga za repas préféré yo na kabola na motote. C'est là comment bilai nanga za repas. Déjà au bon enseignement. Cours ba ya paix. Ba meka ko yeko la paix bien. Surtout ba moi ça tout au beta na bango na génération oh. To komi ko vous a focalisé tout dans un mutuka bien. Palais bilamba boulotte. Ilunga kuta bato on dirait azune be finalement ça fallait nanda za na pesa fallait ne ba oba ko tsa ba esthétique na bango ba TV boyo yo foteka ko yemba obeta be pena pena mutu mwa aibani makasi azana afirita Afrique pe mboka oyo tsa esthétique oye bondo sa bato ngala ti ketchi na ngande tinga botande na swembo parce que na ndo yebisa bato ngala ti apesinga nimbongo na toyemba de comprendre bien c'est que mélodie il y a pas seulement ezagi lungate mais na demande na yo ezagi na besoin ta mso face na yo ta mso ndeko na biso neti ambasi vraiment parce que ngala ndeti koyemba na ilunga wana na calculer quand tu ezagi na biso mission na pesi ba chef na ngani yoso Francesco Totti Kenen Mbonda Gina PMF tu dois qui émission pour na koteka album na biso otobimisi gom subitement dans le mesa mode ya minute oyo Tony Koko konto ala na pesi mbote a créango mélodie batele chanter mo kaza yekuta tangelenga so tangelenga ka ilunga bana nga imbate comment ba débon oyimba nini na ilunga ubandu vanda bondo imba na ilunga bakumba kama na nzembo tone to kama khate aza senia na opese cours siko isalige o me Tony Koko kaza je mo bo mélodie ndeza boye o faut mala chanter mo ngabi chanter ni note o monika ka da surprendre yo ben na bimi kuto système mission biso oto ya ko sala ngana bimi na ngande libanda na zela ba collègue nanga tozongo to longa to ke sous chaîne mususu oh na tela be pa na ko mobenga na ba chef nanga ya kana ko to na ko tibona oh na tela be ilunga na ba ya ki ma Olivier Rakiala na ba ya ki fort section nous le mobimba chanteur te boyende ni po bato ba commissaire chanteur te même si to yebi ka yemba penze momo boy kuna ba faire asala pe ba vocal comme commissaire Simba pe te ko simba na yebi ngombe te me na ye landa kande ba musique na yebi nze momo boy ba yemba ya chiluba boy ne ko simba nze ba simba lo nini wata bita tabat na mat bat bakanga peut-être yo appelé chroniqueur on a mon recherche sur bani mais Kobo Yate c'était un artiste ya mboka na Congo photo PCP Valère na un petit bon abaye bien mboka te faut pas tirer moi mon bon tout garçon mon bon na aloba mingi mais ce que to yemba parce que ndeti makambo de samedi Tony Koko kasela ko mama bongo une fois yesu pas Tony Koko boye fara pendant kuti na plateau boye ambassi bourgeois oui akufi maman carré ku silu amba on asili maman bo bango na muto sala ba je bando sala ba yebi ni banzembo bokesa na bango ba yimba on pe na pema to la ne bango po Tony Koko landa maka tout ça pe ba to sala ba internet ba yemba kinde maloba ya banzembo na bango bien po banzembo bakangi elo ngane na kanga banzembo maestro nene boso na kangi gome belé na mwana vanda na ndo yemba ngo makasi po les albums ya peine toujours yekola po musuto kanga ngonga na studio mais bango nde ba yebi banzembo orchestre na bango album pe mémoire kala mais ko loba ke ba yembeki yona ibisi bango bikolo na bi bazona ya droite na ya gauche ba china ilu na milieu ba esco na pas Tony Koko na beti bango ba komunzila yo mo singa des orchestres mbala 3 zilunga poye à côté de yat jusqu'au bato ba ko chama kelele wala chaba ngwana to yemba banzembo orchestre et bien si sil nango to yembi sikoyo improvisation to yembi siko ba kati na biso bato ba ko comprendre que na mboka na chansonnier nous appelle na maloba petit à petit na venir ezoya tout ça te poto na loba siko nga pesa la pensembo nga pena pesa boye nga erote nga fona ite kakara mélodie parce que Dieu m'a donné la grâce de bien chanter aussi l'inspiration parce que l'inspiration c'est le monde de Dieu elle vient de la souffle céleste elle souffle dans l'âme de l'homme l'inspiration c'est le monde de Dieu elle vient de la souffle céleste elle souffle dans l'âme de l'homme
Elle est plus fort que les écritures. Pour ba comment, pour ba inspirer. Ba obu no ba kumunzila mikona ina kumunzila. Donc obeta masolo ya ancienneté, obeta masolo ko za moto sala ndule kala. Mo ebena na team wata ba apena doyen moto pa sala ndule kala ti ba Olivier. On va saler la plus le bon temps bango ekoka de. Bon Olivier kasi ezake obeti na orchestre ça succès sali vocal no et sali bien. Ezabien depuis tout d'abord maïs tout un succès boy. So yemino teke Mosise ndi mabolo kwa sama bele. Eko osogosa no pe na tema maïs wa maïs. Ba populiste ba Olivier pe fo ba yekola nanu pe. Oui, bon yema na majeur car tu sais faut yema ba blues ou ba style. Mais à cela n'est la pluie les bons temps au sein des maestros pardon maestro Mesananga au sein des Ransom Hugo. On a banzé musu na salon na bimité na aussi prendre même na maestro. Ndetso. Na maestro za informé. Ayebi pete na kenes ko na viva. Nga na ye poyo moko bana kingai lisolo apolingo pesa bani mayo. Yanga na ye bakota tina nini ye bolingwanga na ye banakala Bernadette aye bibo mwana bazalumba zolinga toka bana bébé on vient de l'ouest à la rétrotection benda ba film nsima oye basika to uti bolingwa motema na ngai olingyo bomanga innocent lokola fimerete mavandi na kati ya nganda baambila bakoti ye akimite o mbakangi ye o na solo te ameli te mazokufa innocent bebe yo bominga yo. Vous comprenez? Calculer zala kitokoma mosika chuma desi totalement wapi bolingo na pesi ezongi na ngone ingratitude o bebe nazokufa inosa ya bolingo no Melody d'Africa na mesana lokola mapasi bebe yokomi enemi ka kolingi obomangai balesi yo nini mpona yeba yanga na yo bakota tina nini ye yanga na yo bakota Melody bazalu balingi te ngala ye tozala bien. Vous avez une surprise. Nganaye, poyo moko banda kingai. Isola bolingo pesa bandi mayo. Banda kingala bolingo, oh mama. Na maloba ya elengi lokola pasteur, to sango azotea. Lelo malobe komi lokola, bayanke bazoluka mbongo. Na biche ngobila, mamema. Je t'ai assuré. Lokola mokonzi azotambola na ba sécurité aujourd'hui m'a trahi bolingo komi lokola pauvre yo azangi moto akokengela ye anga na sala nini bolingo na betela tolo anga na loba nini na komisa yo ndeko akomi ennemi kote mona biboye déception na yo ebendinga liwa mpene na ngayo ikotisi nga maladi ebendaka liwa nakufa natika mokili boyo sepela mami. Chanter n'est pas crier, c'est l'enseignement na pesi na mboka baitikala nango baya bakosa biso tro alakisi Gucci na Versace alobi alataka kitoko mikili mpoto pe yakendanga megui maboro ya nango te mawe. Vous comprenez? Savoir chanter c'est autre chose, avoir des habits c'est autre chose. Nabilamba non, mais yembakate. Je suis mon arrêté à l'obalati Versace. Jamais mon tabac Julien Glogolangai, même moi yembiamboka. Yangana yo, bakota tina ninye, mbazalu, bakota bona ninyo. Kote mon abiboye. Yango bakoko ya kala bamelana kama kila pona kolakisa bolingo ye
Ngana mela makila ya bolingo na yo. Ola kisinga se déception. O to kisingai. Na souci ya déception na yo. Van la terre pesa kama pepe. Mais yo pesi chaleur. Chaleur eto kisingai. Pape moshore te suye mete. Nenge nini ngana pangosa. Bolingo ye décevoir ngayo mawe. Melo. Bawe maboete ya. Na bien kanga malobo eko molobama. Vanda terre pesa kama pepe. Meyo pesi chaleur eto kisingai. Papier moshore te suye mete. Nenge nini ngana pangosa. Souci la tinzoto eliengai. Epesi na ye moroïde. Na ke pa ba tradi praticien. Balobi moroïde aboyo. Ba gogodre tete. Je ne peux pas commencer à sortir bolingo no elelisingai. Et risque na bima impuissant. Ya bolingo wango. Ba betali solo. Faut ya bango bo chebe même che micro to vandi boto ando yemba. Boyo moko bandaki ngai. Lizola bolingo pesa. Toni koko bandaki nga na mai ngamona ebeti. Aimsinga inosa ya bato ya ilu problème te. On a chanté mes problèmes à la qui n'en scène maté. Tout à fait normal. Il n'est pas chanté. Je suis pas du genre na bango. Lukelangande basso son comptoir la toni. Mon nom yemba. Nazo forcé te. Comprendre. Quand la terre pesa kama pepe membebo pesi molunge. Molunge na toki. Nazo toka na déception bolingo na yo pape moshore te eswe mete nenge nini ngana pangusi. Bébé ngaba minga. Omonde bato oganga. Ozo ganga na tactique. Ogangi te me olaxike voix no ko ma place mon. So bando ganga nganga on expliquer bato bien. Chanter n'est pas crier. Les enseignements na pesi génération yo. Toyemba na ko ganga te. Texte pe fo yezala. Boloba malobo yo bato bakotikala nango pomboko ezamboka ya ba parolier. Papa Lutumba leka aloba maloba ya solo. Poanini bisote. Une génération s'en va, l'une autre lui succède. C'est comme ça. Mais tout succéder yango na sentiment avec toute conscience. Travaille, prenez de la peine, Mireille Sanduku. C'est le fond qui manque, mais ça le fort au luka fond pour qu'on ya yo vina yo. Sur les talents étaient cancérigènes, je serai à la phase terminale. C'est l'opportunité qui manque, c'est Dieu a donné Fabrigas. La chance à commander Ngayali pour bisoto profiter. Merci Kyrios et Kouzarati de trop. Mon balai atérialino, maman. Papa ma passa, papa na Jésus na Briano. Na pesi mameli zambote na pati u babote la biso staramboka moto asunga biso to komandenge to kende boyo. Voilà, bravo Melo. Je crois qu'on a Ini kama zara mama yemya mbogoyo. Na banana jeje beze uza kala kaka na loye hembo. Sona yemba boyo kama sisi ma façon. C'est Dieu qui m'a donné ce talent, je lui rends la reconnaissance. Parce que la reconnaissance est recommandée. Aussi merci à Maestro Fabrigas, parce qu'il m'a donné chance de chanter à côté de lui. Merci aussi Naba Villageois, Naiki Yenge na Pesimbote, Mani Balove Nanga, Nanou Kalala, je te salue. Oh. Vasco Muyaya Ascoba. Bah, comprenez. Melo. Voilà, Toromina Souka et là, Nahibi Kebande Kwebele, va comprendre que. Et Oyaka. Na pena maestro absent ngai. Ata denzembo tulanzembo ba opesa. Parce que vina na banzembo nde. Apparemment, aux gens qui n'ont pas chancé, bateau baza pena na bateau baza bateau faut balinga bango moi trop na bapion so bayaka. Merci na Bernadette Mbeta, merci na Nzambe wa kilangai pour oloba olobi. Depuis de bas âge, je t'aimais. Là bien un grand chanteur na quartier nanu na imba na studio. Il y a grand chanteur. Qu'est-ce mon père mon nene? Et fortifiant nani maman même ta même tisanga ya moi aussi. Grand chanteur na yembi te paiti.
epesanga espoir nazoyebi soki nauti côté ya musika na mwana malolo kemi napesi bana malolo tumbo te sans exception petit nanga panda ezosati ke libulu moko boye obimi mpo nazalaki na souci nga naolela ota nga na moure no ebemise mpo nga aza bacour mosusu pa correspondance par tv c'est ron internet ya na valeur te parce que nayembaka na quartier natala so bamasa mosusu baoke bapoto na bavie moko boye aye na tv boye asali eloko te naomita siko oyo nanga kati nanga mpo bato bakokomprendre lobi nisaki nga nakokoma na opportunité wana te nalelaka tata émission boye naobisama miso nga moko momela so bato bakoti na bare nzambe merci lelo petit à petit on comprendre. Tokomi na suka message clé na ba villageois bandeko bazui ba kwa kolanda biso pe to kabwana rapidement ma salutation. Merci beaucoup. Message clé Gomeza na marché. Surtout Gom bo consommer en haut là na ba plateforme tout y a téléchargement. Bo télécharger pour album égotika là. Les albums à Kitoko, maestro merci. Merci na ba villageois tout et puis merci na ba population peuple congolais et puis na ba mourir à bonne musique. Il va comprendre le bisolelo. Merci. Merci na Mireille Sanduku. Merci na Henri Ndongala depuis ba Mikili. Merci na Jires Pejo, Orléans Senga, yena mone bakana Poupon Senga Yaya, Serge Makila Dragon de la Monnaie. Et merci na Olivier Rakiala, section de Mobimba, surtout les amoureux de mélodie. Pour na bakana na Nukala la na moni Gladika qui s'appelait Yamboka, na moni Christian D le basket mon fils chéri namoni président le président Dadi Kilabi namoni Olivier Rakiala donc toi belé nakomi pe na bato belé village bakisinga bato belé balimbisanga ba o na tangité Bob Denard betelo mona pesa Bob Denard sokam yefana yembaka mabibo ya Inikato Zari na benga yo morontu aussi mon refuge yasiganga na batama kamponge ya yelengi Bob Denard sukami ba pimelanga bato nyonso ya mokili yote okokani na moto ti wa lokola mama botangai na benga yo motu aussi mon refuge yasiganga na batama kamponge ya yelengi si boligi bozwanga na numéro na ngai bobenga nga s'il vous plaît plus 243 85 290 97 06 obengi nga mélodie okozwanga Facebook mélodie kakesa officiel si tu voulais me appeler benga nga mélodie d'Afrique je suis là pour vous mame moye inika tonjari okokani na moto te bebe alokola moto kazogezangi freko kikutambola nango me wana problème pona ko parquer azobanga tuta yolingaka te na tutana na bazalu na banguna ya bolingwanga na yo bebe bakoza yo te je l'aime bien nalingi yo na motema moko nakonsidekala yo lokola ndeko mwana nga na buti mon amour tu es mon tout aussi mon refuge yasiganga na batama kamponge oyo irresponsable matubalinga makasi voilà tokomi na suka déjà naiki yenge mbote napesi Jesse Umenga. Merci pour tout Jesse Umenga, je ne cesserai jamais d'être reconnaissant. Merci na yo mutu nanga héritier yando yebaka na Teo Kakafuka na Tati Masini bana matete nyonso napesi bino mbote bana Lemba bana Malolo Livulu Mbanzalemba Chadi Mombele Kindele Makala Triangle na moni mamoko Galvani de Giga Père Galolin yebaka belé wana na ninga balinga nga for ba merveille sindani ba belé vraiment. Donc numéro yango na pesi plus 243 85 290 97 06. So bengi ngai Papi Makwata Robert Kavoa comme mon ami de longue date Batutu honorable Daniel Mbao mon nom appelé Koto Touti Mosika na Daniel Mbao
aba couper na kozanga betango va comprendre Daniel mba walingana embela kai nazo yemba boye po bato ba comprendre ka scène mezali maloba te koyemba nde to utima sikanga na Daniel Mbau bakilot na kozanga tozalaki ensemble avec papi makwata yaya oya biso Daniel etala kotoyo Mbau mona kotoyo honorable s'il vous plaît je t'en prie on vient de loin bana batikte au moins mutana tikte ana tactique de chanter boya ko legater ba TV et puis ça la bien au internet esungia mais tu vas comment reverser facile biso tonto bande ko yemba pena na ba internet ya raté so mutana chombo au moins wa pato makasi boye bana yaki faut beta pena baby ba fait faire ba ibana danger na internet te merci na ba internet nyoso sans exception puis merci y compris na yo la caméraman na biso surtout ba bazula Diallo ya Takarbi pese mote po ni bo sala biso bien et sunga na bal faux ba vrai pena zo tika na biso na ba faux ba on la crédibilité akobi misa vrai faux Batika biso pardon faut bien chanter faut tout ça musala bien voilà tokobi na suka déjà et nga fana lo bana merci pour la disponibilité et puis qu'on dit invitation na biso et la lelo tout fort biso tout ça na posa na bino li petambola na nguba faut tambola na bilia ne to za boye mpoto zala biso pe bien po bino pe bozala bien po biso to zala yango ou pe ça biso ka valeur et loko to déplorer trop mingi lelo valeur ya artiste ngana ko lobana ilunga na ko lobana kingandi songolo sans exception otanga ilunga te pona valoriser ezaka ke tozala dina déjà et que bien yo po ko loba na masala ngai Frank Stemai ko lobana masala ngai Bakali na pese mbote Prince Bakali na ndenga poto na Belgique et que bino bien po boza bata domaine mo so beaucoup mieux ya po ngana olinga na peso makambo yepo olingo pesa makambo siko to komoza de to bomana donc bo pesa biso valeur lelo musique ya Congo eza na posa ba relève ngo esenga biso na ba master misusu ba conscient tozala mais na kati ya relève on peut kende bien ba tu va comprendre que toza esenga pe bino vous comprenez non loba je parle avec toute sagesse pour musique lelo pe batu banoka sa kala on est musique eza musique ba voyo OK lelo tu comprends que ba kofi ba ve waze quoi ba yemba batanga ba na mutu parce que tout se passe dans la tête si tu n'as pas la tête merde. Voilà, c'était là Melo, je crois que c'était notre invité et on a assez parlé. Je crois que tout suite moi libaku topé moi ngonga mingi ya kosola topé surtout ngala banga menane bingité mais tu respecter ba fanatique ba lingba landa biso. S'il y a des paroles moi choquant tous abattu le œuvre salamana ki bo moto na humanisme nyonso ezanga libakute mais to lobiga vrai to bi vérité et puis c'est que enseignant Nathalie si batouké surtout génération na biso Nathalie ça va yayate pour bango tozi kuna mais faut savoir chanter et puis faut bien chanter ba parole o ya mama panza na ramakasi nango ye bebeta nado beta deux temps mona sol to na mi wala ba ko nado ba comprendre na rappel na bêtise ngo o bango loba mais ko fou beton na mi Letami ba comprendre elle est trop négligente nado yo oh nado ba kaye nado wapi ba kaye nado na ko bimisa on sauter ko ba oyiba ba ba créateur mais na lobi ngo on est capable de faire tout parce que la planète mokili to biso vivre na boy na nature mais bêtise té yango et on peut se repopulser fausse koloba maloba nesi na utoloba kenabi mosise ni mambolo kwa sama bele ponzete sala na bomoy et bakisi batu boko boye mutu musa ko comprendre tina mosise za kanase c'est un sacrifice ya kolinga nzete oyo et vivre eli a aimer le bimisama ba fruit to bimisa ne maloba
nzamba pesi biso akeli munoko biso batu tokei maloba merci na vena biso aze quoi mukwa bongo voilà yuka pe na lobi Mozizeni mabolo kwa samabele punziti zala na bomo ebota muma mbuma kitoko bato balia bienvenue lukamba mais beaucoup de se voir nga moto nalinga kayo je bosemi tu es mon tout mon refuge esikanga na bata makampongi ya helengi oh chéri danga to uteno bana kala to bana kinzungula mufinu kunango makamwa batu basala ki ondo. Voilà, sacrée mélodie, je crois qu'on est à la fin. Sacrée mélodie. Je m'appelle comme ça pourquoi? S'il vous plaît. Mélodie dans le sens que ton équipe est certifié. Mélodie azali. Mais tu l'as dit na batu penang no tu ambi pena mélodie en onde yeyo. Ouais, intelligent. Hein? Pas toi cher non, faut d'abord bien. Faut d'abord bien pour osa pena ne batu ba mon abiso lobby. Le londing to comme peut mais to comme ça l'étoile montante. Ndenge yo poza ba PM lobby ba Isaac Maya lobby forger kaka et ça bien. Voilà, merci beaucoup à toutes ces personnes qui na bossa ndero nanga bolimbi spenda bonjour ndero nanga iboni. Ouais, bonjour. Santé pépé biso na ville nous batu na biso sur santé pour moi na biso déjà lola na lola. Telaga Villarreal Villanova. Biso to benga Empire Villanova donc comme on a biso déjà kimé zali nous sur des mélodies lobby na osinga na batu tout ba l'amour à la bonne musique pour consommer gomme mais ça déjà disponible bon monde na ba nouveauté pour des fois maïs aussi gaye ayaka na makamba sika ayaka mu chaque année sika na makamba ayaka na ba ayaka na ba liboso tu ayena ba biso ayena ba mélodie ayena ba mignons donc musique si boy ko pena donc makamba bien fort pour consommer vraiment gomme. Na opesa bambote na ngabongo premièrement na grand frère Platini Chamberlain ya bon à Lyon là où se repose les cœurs de mère double Falfine grand frère Platini Chamberlain pesa bambote belé na bosani bongo te Francine Mikoko Nzuluka na pesa bambote belé na bosani bongo te Cédric Davex international Cédric Davex bambote belé Cédric Makese bambote belé na bosani bongo te JC Kanou les mystérieux na suksa na Kokwa Chakazulu Bob Denar Kokwa Mboka. Voilà, merci beaucoup. Et là, Toromi Nasuka. Déjà, je dis un grand merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis du début à la fin. Merci. Nabandeko, Nyos, Wazor, et confiance, peut fileter dans mon sala auto salaka. Ta vie à goût. La kukawa wa garçon, la kudana wa garçon wa saka moto. Muta milinga bongo te. Saka moto ndeko ajeje bes. Na bibo ya. Mozizeni mabolo kwa sama bele ponze tezala na bomo. Ebo na osala no boni vocalo. O comprendre exemple na enseignement na bakisi. Ya omo no yimba na ngoto. Evro nga boy. Ko yimba pepe maezi osali vocala boy. Mozizeni mabolo kwa sama bele ponze tezala na bomo. Ebo tamuma Muma kitoko bato balia o chaka moto mais beaucoup de se voir nga moto nalinga kayo je bosemi tu es mon tout mon refuge esiganga na bata makampongi ya yelengi Olivera Kiala oh ajeje benze o yangai kala kala tactique de chanter après na go bangsa solo mususu na au moins so mkoloya okuta susu matabisi ya musisa. Merci à Batoutou Balani Bisso. Voilà, c'était Melo Melo. Merci au boss Joras Mboni. Merci à Madame Karine Kolo Lomboni. Merci à Maman Nomi Mapaka depuis quelque part. Et là, avec la fondation Mapaka Nomi, et hier on était là, Nakati ya commune ya Makala et tout ça qui pensa d'action, na nenge ya mkete. Et là, on était là face aux orphelins de l'orphelinat Les Innocents et Bameka pensa. Et merci à notre père Papa Azara Pembe ni maman na biso nomi Mampaka et puis bande konyon so ba rapembe na biso. Merci à Steven Dinzei, merci à Diallo Atakarbir, merci à notre cordon Hervé Kabamba, merci à Mové Dachumba na TLP la papa na Melina, merci à Gino Wembi na bige na oze la code na olega na Louvois pona oza marambo nanga et merci Arsenal munanga ya kati 100% polémique. Congo ya KC News. Merci na bande konyoso. Et tout le monde a avec un nouveau numéro. Et là, portez-vous bien.
Bye bye.